je vais encore choquer les gens, émission à l'élo. Parce que les gens ne veulent pas qu'on puisse dire la vérité. Nous sommes allés la mingi. Allez la n'est pas sûr ya oumela na vie na vie. A oumeli na passe mingi na vie, ayo ko place mo il fallait pas. Attends, est-ce que on soit libéré solo nzamba lola. La que lesbienne on a ti makasi bo. Tala deke bazu ba vertige, affaire à 100 ans. On a un problème mes amis si la ça le dérange beaucoup de gens. Pourquoi si la dérange parce que ça bomba ya scène. Tala, ngana yebisa bango adversaire si la déjà kufa. Que son homme repose en paix, maman Mindondo. Si quoi le mouton va me macailler pour me mettre à niveau ici là, avant moi na yende ici là. Je suis vraiment très choqué dans ma propos à Gomez. J'étais parmi Batou Oyoyo, Bapé Sarabatou conseil, mais j'ai vite compris ma soeur a eu qu'à conseil. Oui, aller tourner avec des Nigériens, il me dit que c'est comme spécial. Comment beaucoup de artistes ou fanatiques sortent commentaires, ça te dérange? Netinga, oui, parmi les comédiens ou beaucoup de mafinga, les angam na kukufa. Parce que ngam na bandaka Gomez, ngam na selaka Gomez d'émission. J'étais le premier et le seul et unique. Il y a pour le la Gomez sur ma chaîne YouTube. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que le quoi salut, vraiment je suis choqué. Quand même, pourquoi respect na théâtre les autres assistés? Attends que tu ngano to bimanga mobali moko. Si que Gomez tant aux la question la kobote c'est que Gomez a 15 à 20 ans. Aussi la botaye. Parce que tu as mis une photo de Gomez qui est dans le groupe Simba. Et le gars est 23 ans. Théâtre, ils ont un fardeau, il y a un bando qui va bien dans la famille. Ils ont un bando de belé à Kangamana. Il y a un théâtre qui est ok, wapi. Hop multiservice ezali agence oyo memeli bino elikia to pe espoir na domaine etali voyage pe impression. Toyebi que l'agence de voyage ezali mingi na kati ya ville ya Kinshasa kasi Hop multiservice ezali désormais partenaire ya MK Yokani télévision ayeli bino makambo ya sika to pe biloko ya sika. Nayebi ke lelo na Congo bameli batu bambongo baleli na bandenge ebele oyo napesaki mbongo na ngai kutu d'ailleurs depuis mutango numéro l'écrasité ezali na agence oyo ezali sûr pona ba voyage na bino pona voyage pona tourisme pona visa de travail pona visa d'études tokotinda mwana na wana esika ya kitoko oyo koyeba ko regretter ata mokolo moko te pona visa d'études ya États-Unis tozali na possibilité kopesa yo na Canada pe na Europe mobimba yo ye kaka oyebisi biso ke olingi kotanga nini wapi oyebi biso ba document tokosenga yo topesi yo visa na yo na en bonne et due forme kitoko pe malamu mingi donc komitungisa te mama lala na kimia ntango opesi mbongo na yo na bateau ya sérieux zwa ya solo kuse na yo pe lala pongi na yo ya ba bébé parce que résultat ezali ya malamu ezali kopesa ma possibilité na Hop multiservice ezali toujours pour na visa de travail na bamboka lokola Allemagne, Israël, Canada et puis États-Unis pour na on ezali na besoin mais pour na tourisme to komema yo esika nyonso lingi te po yeba kokomisa yo kozala na yo elongo yeba kozala dessus te na Hop ba surprise ya kitoko ezali soko oyei nde to kobetela yo ya solo lisolo yango ndenge ni koyeba kosalama talaka ndenga na lati ozinga bien. Vous comprendre on est d'accord moi essaye parce que au fur et à mesure où on a rappeler côté les maya pembeni il y a agence oyo et il y a chaîne nabino et yokani télévision pour vous jamais dessus vous voyez que vous avez une capacité à refaire sabino ba impression na ba fiche nabino ya ba format A4 na A3 chozali pe na ba bâche chozali ko sala ba banderole ezali wana ba casquette de bomoninga na yebikola ta sikoyo ba t-shirt ezali ba carte de visite ezali ba mikondi ya mboka ba autorité yo nyonso na entreprise na yo ezali ko yeba ko fleurir to pezali bien assis to pesa yo ba conception kitoko ya ba carte pona ba oba kolinga ba yeba ya solo ko benga biso bo mitungisa te numéro yango nazali ko pesa bino ezali plus 243 81 19 28 891 na bandele plus 243 81 19 28 891 esika wapi soko bengi kozwa biso tokoyeba kopesa ba service ezali nango besoin pona voyage to pe pona impression ezali kosenga ngai adresse na yebisi bino adresse na biso ezali na avenue Tabora numéro 52 na Tambo magasin na croisement Kasavubu et Tabora na quartier Salongo référence boyebi bureau ya Sona ezala na Kitambo juste en face ya Camp Luano esika bezali pembeni ya mosquée ya ba musulmans ezali wana mosika te na Camp Babylone donc soko komi wana otuni adresse ya agence oyo ya kitoko pe ya Elikia ezali Hop multiservice donc biso na Hop multiservice Elikia ezali kaka mwana nzambe komi sa Elikia te yaka pona voyage na yo ezali kozela yo.
Très chers abonnés, Yokani Télévision, na pesi bino mbote, merci énorme na fidélité na bino na chaîne Oyo. Merci na ndenge bozali ko prouver biso ya solo que bozara na sima na biso et que bosutenera biso babako kineso batomboli maboko likolo esika baza bagangi basepeli parce que musala ezo sala mandenge to yokanaki. Na bisaki bino ya solo ete. Ezana bato basimbara na bato basimbara te. Babi Dieu mettra à votre disposition même le cœur de vos ennemis. Oui bang. Que nzamba za capable de sala mandenge. Donc yo oyini mutu. Mais nzamba azi be ennemi na ye mususu oyo kanze baza na elongo azi mitema na bango atiango elinga mutu wana oyo zoyinda omoni makambo le côté komi bomoni tourna makambo bo banda ili kambo zaki mukie leta ndenge balukeli bino neti kaka pharaon liboso ya Moïse ndenge nini alakisaki pharaon ke nazali na armée te mais armée oyo ya nzambe kitaki yeba ko bunda bisa bitumba nango oyo bundeli mam Cécile babakutu nyonso ya mokili mobimba ya soyo tondimi ya soyo te bozalaka nzambe ya jeudi etoko ya papa Ken Lwemba azosala pena mosala na ye napesi merci mingi na oyo asoutenaka ngai depuis toujours kombo na ye mon général Episi Sokolo na kati ya division moninga bato ya Willy Michel napesi yo mbote mingi esika bato ezali merci énorme mpona oyo nyonso ozali kosalela biso nzamba mona papa mola biso tozongeli mpena tournage boye c'est parce que des gens comme Episi Sokolo baza wana bazali koyeba kopousser eux de l'avant okende olingi mpo kotala mwa liste oyo ekosala biso bien osoutenera biso na baproduction osoutenera biso na mosala oyo tosalaka nde tokitaka sur le terrain et tout ça esala biso bien napesi merci mingi na ya na nga la reine de l'île master na ngai moko Sandy Mwamba kuna na kati ya Paris moi si babala batikala na niongo te babala légitimement na papa na pesi yo mbote yo moto tanga kombo ezateli bato bazala na musalo ba mo baki babeteli yo kombo baki luka moto mobali ya Sandy na pesi yo mbote papa lo baki na pesi yo mbote te bébé na biso ya kitoko ya propre ya soin yo ka pembe na pesi pe bizu ya ebele na ke bongo ko yamba invité na ngai na ye to ko ba beta moi lisolo ye pazaka abaku akodozo fongola nteke zo panzama na ndenge ya solo. Papa Zouma na pesi mbote. Ouais, bonjour, bonsoir, Nababonné, Nabisson Soto, bonjour, bonsoir à tous les abakouk dans les labinons forts, les abakouk bois mystiques, les abakouk partout, nous Soto, Zali, Tombola Maboko pour la Mams, Tikanzam Balola, à Pambola Bino, merci beaucoup pour Nabakouk, Babakouk bois puissant. Babi, na na plateforme moko oyo abana na nzambe basangana soki ba obonde la pona yo okomona makambo malamu talaka na ina maboko ya babakuka directement ba voyage fungwami donc kalate bato bakomona papa Zuma osala tournée à Europe mobimba na bokasi toujours ensemble donc biso tolobaka que oui bo finga bolo ba nyonso to ya mabe contre biso mais sauf que oui notre Dieu a rebondé la carte biso les abako qu'on appelle sibino mbote eza oncle ya babako vraiment les lots wana moi makambo ebele ya koloba bande kobo meka ko supporter biso parce que je veux encore choquer les gens si tu na bato oyo ba supporter vraiment ba vérité donc je veux vraiment choquer les gens dans ba bonga mala bakiti so pa na aspirine déjà tie wana tie dana maye au dioliprane et panzanaka déjà wana kisi ya tension ya mukie wana ochepe de pembeni omeda wala ndo liprendre na wana kisi no attention pour ici là on va choquer je suis désolé internet est mataki kitaki mam ceci là nanu na bandela wana asala mokili mingi mam si là asala mokili lo te mais sauf que mam si là asa puissance ça veut dire moni muto aza na étoile bazwaka toujours temps ya obundisa moni muto soki bazobundisa ote na vie moni babitumba mosusu mam sa azozwa na monde na biso ya baartiste comédien parce que bitumba na biso mingi ezouta ndeo ya bacomédien te eza na kati na biso bacomédien il y a d'autres comédiens oyo bazofuta bango epai ya bato mpo bataka asila il y a d'autres comédiens oyo bazointoxiquer même bajournaliste ozo comprendre donc eloko eza important kaka toyebi bango mam si azodéranger bato parce que nga nazoloba na bato boye omoni au fur et à mesure bozobundisa mam si la boyeba ke oui bo pousser toujours à ton maman toujours likolo pour moi c'est ma grande sœur chérie donc comme on attend na lingara mam mingi parce que alongola ngai pasi ya idole na nga mama Chako soko moni mam c'est au moins même couple na mama Chako ça dit bakenda même couple wana donc style de jeune bango za même style et na perdant mama Chako oyo azaki vraiment mon idole oyo abatizaki ngai atiaki loboko ba que oui mon fils va de l'avant parce que je suis fier de toi et mams excusez-moi, vraiment parce que Arosala vraiment comme il faut. Dans la film, surtout il y a Mams. Tu vas voir que oui, il y a une différence à chaque film. Il y a Mams ici là. On a un problème, mes amis. Nous sommes des artistes et comédiens. Nous sommes des artistes signés sur la République démocratique du Congo. On ne peut pas voir film A, film B, film C et ça quand même coupe. Exactement. Vous comprenez? Mais ce que y a, ça quand batuboye.
au moins na chaîne YouTube nyonso tout bozotanga ba kombo chaîne YouTube où il est assis la bisel na Fox et ça té Mambolo boye au mesurer. je vous dis na opé sur ce exemple na opé sur exemple nango oui pourquoi mams film nyonso tout asalaka et aneloko moko bimaka wana ozomona abeti film abimisi Jida Toboyi infiltré Jida tala cri ya film mais et comment déranger ba tout sous o ba boakeli biso ba comment osaka ba film ba boakela alongwe wana abiyambalo na oya skolo kwa Rambo et déranger sous bateau au moni ba comment ba kulunat ba zomi mona tu vois que oui l'artiste fait bien son travail l'artiste passe le message na bandeko union surtout et fait au salama alors côté na bango kuna eloni ba ko boka na nzela ba na marché té attention ça va attention ça va te bêter affaire ya ba 100K tala degré bazu ba vertige affaire à 100K on a un problème les anini si la bisalo dérange beaucoup de gens pourquoi si la dérange parce que ça pomba ya scène tala ngana ebisa bango adversaire si la déjà kufa que son âme repose en paix za maman Mindondo OK couleur à mutenga tia sila mal à l'aise ye wana siko muto ba memaka ye po ba memena niveau ya sila aza mwana yende ya sila parce que c'est sa mère maman na yenda za muninga ya sila tambo ba ke papa azana papa te azala kande na mama OK maman na yenda za muninga ya sila tika boyeko ambolo bela sérieux mais surtout aussi queen madame via na maman na sila baza même génération non alors siko yo sila nda banda théâtre jeune alors siko yebisanga Gomez. Et puis bah je suis vraiment très choqué na ba propos ya Gomez. J'étais parmi batu oyoyo ba pesa ba tout conseil mais j'ai vite compris ma sœur ayoka conseil était. Oui, aller tourner avec des Nigériens, il ngola c'était que yo comme spécial. C'est ça. Non, ils en zamba pesi au pont pour peut-être aux AP récite ya biso ba comédien ou mususu toujours rêvé peut-être de tourner na ambassadeur. OK, on se comprend. Mais à plusieurs fois avant et le qu'on a nous sauté ça moi j'étais la première personne ya kola musaba comédien tout le Bela Gomez. Il y a une artiste comédienne où ils ont évolué au niveau Nigeria mais bozo le Bela pourquoi ngana le Bela Gomez ça la émission mobimba. Les insultes c'est pas ba maintenant c'est pas pour défendre Gomez. Ça dit Gomez ce qui ngazala parmi ba yaya oyo azo fungula lito pour na yoka et bonga ka yokelanga. Na Niger moi j'ai parlé avec lui. Ouais, moi j'ai parlé avec Gomez dans le téléphone. Na pesa que concerne ABC. Comment beaucoup mi ba fan, beaucoup mi ba artiste oyo fanatique soit tes commentaires, ça te dérange. Netinga, oyebi parmi ba comédien ou ba kokufa na mafinga, ezanga na kokufa. Parce que nazoka incite matin midi soir ba kota na WhatsApp mabe, ba na Facebook mabe, ba na ba page na mabe, ba na chaîne na mabe. Tu vois que oui pour moi je dis c'est que le message qu'on a transmettre et ce qu'on met pas à battre. Est-ce que vous comprenez? Si moi je me pose des questions, Gomez a quoi na propos ou Gomez a inangwana et c'est propos choquant. Il y a quelqu'un na grande sœur na haut niveau qui kobenga ye nomba ya boulevard. Directement ba propos on a tissé ba propos bimisanga liboso. Moi je suis venu défendre na sengi ba toi pardon les abako m'a dit papa je me défendre habité. Je le défends pas. À part être abako je suis un artiste comédien. Babako kunde bazana basunga comédien oyo amoni que oui asa dans le bon père azo sala musala comme il faut babako baïba sani basungi mais babako ke bele ba condamner kinga même ce côté na chaîne nga les gens me dit papa zunga omoni mona na yo oyo belaka parce que ngam na bandaka Gomez ngam na selaka Gomez l'émission j'étais le premier et le seul unique ya ko lobela Gomez sur ma chaîne YouTube est-ce que vous comprenez mais ce que le quoi salut vraiment je suis choqué quand même pourquoi respect na théâtre aux associés Ata kutungana to bimanga mobali moko. Ata kutungana yo toele la keloko. Je peux pas venir koloba que oui, ko exposer on avant dit boy. Elombe kutu, un exemple, un petit exemple. À mon âge moi, le président Elombe c'est mon vieux. Na âge aza papa. Est-ce que vous comprenez? C'est mon vieux à moi. Est-ce que moi je peux me mettre ata kutongo elo moboy et betinga na président Elombe libanda na ya na média Elombe kuta koloba nga nini? Ndia kutu ndenga za na zaki azandumba. Ata yo moko. Les gens ba memanga bi. Ça monte directement. Et Gomez, tant on le dit que oui, si la Kobo taillé. Mais moi, je dis c'est archi faux. Si Gomez, tant on se dit que si la Kobo taillé, c'est que Gomez en a 15 ans, 20 ans. Pour si la Kobo taillé. Elle a 23 ans. 23 ans, Gomez a 23 ans. Ce que tu as dit, c'est une photo de Gomez, il a un groupe Simba. Et le gars, il a 23 ans. Oui, on a un problème, les années. Moutako Kobota, oui, on accepte que si la Kobota.
mais est-ce que vous avez un respect que oui oza maman nanga ndeko lobika ya ko bota ndako ko ndeko lobika ya ko bota yo tango si la za premier récrit ya groupe Simba ebele ozomona na bi omoni soko bano tangela nga ba garçon ebele ya groupe Simba otangela nga mutu kingana za na assistant soko oui aza mwana elobeta aza mwana mutu kingani ouais Sherika nani Sherika en tout cas yep na ebi coupe na été tozonga na moi Simba Pierrot Ndoba aza mwana sans souci sans souci aza mwana ya Simba neti ozi mutu kwa nani décor aza mwana elobeta est-ce que décor aza mwana elombe décor mwana elombe te décor aza acteur ya vue de loin auta pas vue de loin décor auta na groupe ya wapi ya vue de loin OK siko tozonga to bossa na originalité bo pesa elombe charge pourquoi ça dit boza ba artiste mo boye na groupe ya mutu omoni elombe aza papa comme oncle ya bato ebele même ebele bagangela la patron na mutu kingani est-ce aza mwana elombe expliquer na asa na mama na bango te neti na ebongo fille ya bota te fille ya bimisa ba acteur te fille aza na batrice lelo oyo baza sa ba kombo te bazo porter même kombo ya fille na nzoto na bango mais pourquoi bozo accepter en côté vous acceptez pas pourquoi vous laissez elombe ba fardeau elombe c'est là lorsque on dit ba icône ba modèle ya théâtre elombe za icône un exemple liwe za pongi za pona biso nsoto omwe ba président elombe so ba kofi faut balela bango ndenge mo balela ba papa wemba asa na bana ana ba koko siko boyaka te outi na groupe mo boye oyeka na groupe président elombe ozui moi succès naza mwana elombe naza ngana bana elombe za kwa mama Sila Besalo voilà vraiment elombe Sila outi wa mwana elombe wana. Est-ce que vous comprenez? Et belé bazotanga bakombo bazaba ne lombe. Dès qu'on a obi tsko e comment bimesani ba comment ça elombe papa moko incapable. Alors c'est un monsieur bien mutasanga aberté. Dès qu'on a ya créer trouble wa soki doublir. Est-ce que dès qu'on a ça mon elombe? Oh. Dès qu'on a ça mon elombe et bon papa na vie de dès qu'on a utana groupe vidéo il y a vidéo. Bon soit chef vidéo wapi. Dès qu'on a chef vidéo wapi tanga zoka mama kasi ne lombe. Elomba sa papa kulutu na ye alembi ndako papa na ye vidéo nda ina ndako papa kulutu na ye avandi ebele baza wana bazoza mutu kingandi baza bana elombe te mama vie azana bana mama vie azana bana balobela kombo vie te point ba musu bazo porter na kombo vie na nzoto donc quelque part on lingo loba que ba misu baza ba enfant adoptif mais oui mwana ya elombe ya soleza bana elombe baza ya ko compter comptelenga na ta moi un exemple je peux citer ici Pechanga Sila Bisalo ici la Bisalo d'abord Pombasen ici Pechanga totanga moi muke on a quoi avancer muke mama Kalunga mama Milo viens nga lule na ebite so na groupe mo uti menga na monemba mo na groupe Simba vous comprenez mais ba ebele musu bazana na bi ba groupe na bango on na tangelo déjà bata ba enfant adoptif donc bati ko cha bana ndako mala bati ka ko cha groupe Simba on na minute bati ko cha bana ndako mala ebi eko sana passe pourquoi parce que le théâtre respect za sauter tant Gomez abimi na ba propos ozo tenir aussi là après de soutenir ye oyebi siko mabeza nini Gomez azo tenir ba propos wana azanda ko moko azola l'appartement moko na Pechanga a chef ya Pechanga wapi tous les gens disent quoi c'est Pechanga pardon tout le monde dit quoi c'est Pechanga ndazo pesa iba ma info wana mais azo pesa Pechanga batu ba fardo le via Pechanga ne c'est bien là alors siko yebisanga lelo siko batu ba komi ko bimisa na bareto sona azo perdre na minute aussi bino boko tanga kombo ya boko tanga boy mais kuna batu ba s'abonner kuna chaîne mam sikuta ko beta akobeta ka ba film akopréparer sur ba film so seka mais moi je te dis les savants ne mentent pas les savants ne mentent pas ngana linga Sila natina Sila longola nga passe à Chako Sila longola nga passe à Chako na chaîne nga na lancer des films ba film na banda nani adversaire nga liboso c'est Sila Bisalo. Est-ce que vous comprenez? Ça dit il faut oui si le temps on ça l'écriture c'est un exemple quoi pour ça Bobo Manoka c'est un maestro Bobo c'est un maestro Bobo bokota ni film moko Bobo Manoka bokota ni film moko mais boké comme film wana a changé ngo coupe à cause ka ke ya pamba ya film wana ça montre mutozo référence que bino bovandi kaka na vie ya Sila ndumba ya boulevard so ndumba ya boulevard bino boko benga ndumba boulevard biso na bino bana banza ndumba boulevard nazo kamandeli ba loba ke Sila zaki ndumba boulevard parce que zaki na papa na un monsieur responsable qui prenait aussi très bien soin de ses enfants bien bani belati ya ka ba uti na vie à passer mais Sila uti na vie à passer
allez chez Sila bota la vie à papa na bango bota la histoire à papa na ye ba déconner nyos bana bela baza tala théâtre eza na fardeau ya bana moya bandoki ba benga na ba na famille ba bokisa ba mo eza na bana ebele aya akangama na yo avant na soki théâtre te OK wapi na bien webi soki lelo tozongi kana ba famille ya ba comédien ebele oloba ye peze bonga za la kaboye omoni ye peze bonga za la kaboye na rola jour rappeler omoni ye peze bonga za la kaboye musozo moni alela mingi alela nde paso ya umela nango vie na vie awumeli na passe mingi na vie aye ko za place mo il fallait pas mais on doit se dire la vérité au même problème zanine j'avais dit quoi au début je vais encore choquer les gens émission à l'élo parce que les gens ne veulent pas qu'on puisse dire la vérité on doit protéger le cinéma congolais la forbo kanisa o ala ndablen singa Nigeria ya lokuta ba problème eza trop na vie na ye musuku non na régler yango te attends est-ce nga pena ozoli bala ya solo nzamba lola na ki lesbienne on lati makasi boy moi je tala Gomez a ça parmi ma petite sœur moi na art na mukolo Gomez mais quand je parlais avec ma petite sœur nando kamawa to pesa ba conseil aibi nando pesa ba conseil mais loko yo sala franchement na komoka na somo au téléphone na ko benga ye pourquoi parce que respect aux assoutés na tête tala moninga ya Nicole Ibakata utokuta na tunage mama da Silva a gangelinga makasi c'était devant tous les artistes yan Ibakata ganga bisinga atika lokata ani onanga te mama da Silva bisinga ça montre du respect. Azara vraiment respect on a payé ça montre du respect. Ça montre du respect. On doit avoir du respect. Il y a batu o babandi musala o liboso na biso. Exactement. Mais ba propos ya Gomez ce qui azaki intoxiqué en tout cas il faut senga pardon. Peso azolanda guerre ya pechanga na sila. Yende muto obima perdante. Parce que pechanga na sila basali 18 ans d'amitié. Bana ba clic clac na kati wana obango bayebani siko yebisanga pechanga yimo bike moi j'ai pas un problème parce que bozui ba problème ko kangisango pechanga makasi na sila pechanga yimo bike oui moi j'ai pas un problème avec lui c'est ma sœur tout ça 18 ans d'amitié yazo sala nzela na ye ngape na sala nzela mais point barre siko lelo eloko nga na mituna ka mingi moi trop ba artiste nigérien pe ba na ba problème ouais ba artiste ba mboka mususu pe ba na ba problème ba na ba incompris entre bango. Pour la bayara na internet. Kasi eza kwa mafuta ya ronde. Mafuta ya ronde bénédiction ya ronde e utaki na mutu e kiti na nzamba le kiti na pape bombo na biso etambo ndeni. Ba konzambo na biso tande basala ndeni. Guerre na te. Kasi ndika nde kasi nde peka théâtre pe tozo groupe. Edo la kisapena. Ye donc ba konzimo ba Nigeria ba konza Nigeria. Ba politicien ba van na TV ba osa ba crash ba konza biso basala na politique na TV. Ko finga timo konzambo zo finga mo konzambo ndike ozo finga mo sino mo ndumbo la gilobi. Eza etamboli na mboka yango bato bazwi pour ceux qui vraiment mibe ko vandi na place nango ceux qui règlement penser mibe ko benze vandi na place nango ke oui to meki ko insulte aux na manda boy beaucoup les gens ba otika ba makambo wana mais ba chaîne bebe ko kanga alors mais il faut ba chaîne bebe kanga mais oui et ba ngane tipo nga mon ba chaîne bebe ba tente faut ba kanga ils ont porté nini na net nga ils ont porté nini moi je passe chez Biso TV je paye l'argent ma boke TV yi awa ba no futi tumbong ba comédie ba kotika na kati poison kuna ndikolo parce que yebisanga ba Nigérien peut-être ba azana ba cuisine interne na ba ngobi misango te ba ebe mso basala ba réunion na bango mais biso au 5 banani banani ba oya masumu lobi ti mouchoir etondi na mutoki ya koloba pour akokango te c'est-à-dire ça hémorragie mo eza vraiment pas pourquoi parce que hémorragie autozo subir lelo et bandaki pas ba grand frère na biso entre bango na bango bazoka na te nini ko aussi sango kasi et loko ko aussi sango d'abord il faut nanu gouvernement congolais déjà nanu boza déjà ko panzana ANPTPC za kotoyo o emono vivant kotoyo o to kanisa za kotoyo bino na bino ba président ya ba entité wana baza gérer na autorité moko te dikolo ba misu ba boya bokonzi ya sai basusu koto ba boyi bokonzi ya papa omoni ba plateforme no soto to tanga wana bana mokonzi moko o azo chapeauter likona bango eza ministre culture et art. Okay. Pourquoi? Parce que c'est lui le garant et artiste et comédien. Maintenant yé moko ce ministre culture et art a le bani pour na ba comédien et lo koni na sali pour na ba comédien une exemple pour na ba artiste lorsque je dis ba artiste c'est ba artiste belé ba artiste basé belé ça ba musicien ba comédien te. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le ministère ils ont ça les locaux mon côté pour na artiste ya mboka artiste ba kufaka pauvre
Moselo Koufiawa, Moselo Bela Bonakati, SOS, tant de familles Moselo Makeba comédien. Vidéo qui matanga comme ici, matanga ni achepe matanga ni côté naï. Oh. Ozomona boulou yeke na boulou yeke. Vous êtes rentré au film à Bengana Biso. Alors, c'est quoi yebisanga? Ceux qui viennent comédien tout monde se retrouver que oui, ba chaîne ebelé des années fait kangama avant chaîne mo elexa bon ya comédien film ya comédien. Il faut somba ndenge ba nigérien ba osala yango. Ba nigérien ba teka na câblette. Azu film na yemo ko avec $10,000. Talaka ka caché. Ngana utoko ta na Google na bango caché nigérien film niveau international. Ba ba na $10,000 ti likolo. Tu peux imaginer. Ça te donne le temps ya rosala la peine Maman m'a pas ça. Aloba aza idole ya Maman Shako. Parce que maman m'a pas ça on a Maman Shako, il n'y a pas photo. Maman passe à Maman Shako kufi wapi. Nando ka locataire. To yekutu ko senga place okuta longwa ya kolongwa. Poto le na Maman Shako place wana. Tu peux imaginer déjà les comédiens les bazo souffrir. Il faut révolter à comédien. Mais les comédiens ben problème moi je me pose beaucoup de questions à comédiens au bakendo kutana ba konzi ya mboka. Président auto 5 ça ba comédien ngana tunika ba question ba ile ba nini ba ile nzala. On l'a changé système. Il faut to senga industrie à signer ça na Congo. Ce qui est industrie à signer ça na République démocratique du Congo. Ministre de la culture a bâti ba ordre ba sali place. On comprend que oui signer Congo va changer. Pour ba talent ça. On a plein de talents. Les talents, ils ont belé na Congo, ils ont non exploité. Bamso ba kufa ka bon comédien Kofi Bongo, a Kofi Bongo atali amoni elo ko ça les até. Ba comédien ba komi mutumo bo alamu ki abimi. Nzamba lo alaxinga comédien kingandi azo souffrir place boy. Ça dit tout le monde a la facilité, il y a ko sakana comédien. Nous avons la facilité à sakana comédien pourquoi? Nabino ba maman ba mona raba matanga na bino ba corps na bino sur beaucoup avant beaucoup fa mona ngote pas prophète ba mona ngaka da aussi boké. Mais moi je peux dire c'est parmi ba bloc oyo plateforme auto tanga ANTPC faut ça là. Musala ANTPC zanga na benga kango na taka ANTPC te. Na baka ANTPC za plateforme za commission ya Bibembe. Ah. Ouais, ANTPC force nango za minka na moment ya Bibembe. Soki comédien akufinde ANTPC bimi. Mais na éviter ceux d'abord mon fait mo boya comédie sali ANTPC ba yotika cadeau na bango. Ils ont raté. Ah. Bah ça la ngote. Quand même félicitations aimer nous vivants. Bon bah sali quand même. Ah quand même félicitations quand même. Organisation c'est bien et moi je suis partant. Et j'ai dit félicitations faisons ça et ça il a moni échange. Il y a pouvoir entre Yena président du Chikapanga. José de Londres maestro. Mon vieux n'appelle son mot. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi sur votre film. OK. D'accord, merci beaucoup. Ngana lingina avant to kene makambo eze belé zo mata na mutu ezo zonga. Sherika na Laetitia Mwamba. Ndenge ni komo da bango ko se retrouver ba audio na bango ebili. Sherika na Laetitia Mwamba. Na Laetitia Mwamba. Sherika il paraît nde na yoki soki asolola kina fanatique moko. A expliquer fanatique moko a ebisi fanatique wana pechanga bien za na problème moko tena sila yoko to voice o pechanga sa ni atindelanga azu ayoki sango nani fanatique wana fanatique na njonga nde azali na deuxième téléphone sa ni azu enregistré yango moyen to komi ko banga ata ko sona ba fan ko to komi ko banga ko sona ba fanatique ebele mutu so sona nga papa zuma ko to nga bien en tout cas merci beaucoup obi pourquoi tozo banga mutu azu envers yo tozo e basute nana za vrai nana za faux. Moi je peux dire na bango ka que oui comme on bango loko ekoti loko ba matina miniati ba ça l'effort ya ko se maîtriser pour matana miniati za passe ya ngayo na kele bumbashi batikali ko matanga na miniati ko ndé problème sous on est comme na bise maman livre lembe que oui matana ko tanga na liste bota passe théâtre kene théâtre ke kana ba bloko ils a des à côté donc c'est ça vraiment yango nande Jérémy Chabani a attaqué parce qu'il a fait ça qui imam souci la cadeau. Babi a traître. Bino bondimi bino ko traître. Les gens sont mal au bas. J'ai on a comprendre dans côté. C'est un artiste où il faut appeler ça yaya na cadeau. On peut pas anniversaire na c'est normal. Il faut mon appeler ça yaya oya banda théâtre parmi bato ba chai ba yaya o ba chai coup de pouce aza parmi yaya o aza mukolo ba yaya wana o no surtout basangana o ba beba na nae yaza yaya oza dikona bon ce qu'on appelle ces cadeaux lorsque ça dérange les gens pourquoi ça dérange les gens pourquoi quand ceux qui si là est comme problème pourquoi ceux qui si là n'a pas ceci la portrait et le cas problème ce que Jérémy Boutier problème pourquoi
na ki pe susu ndeko na ngai Jimmy mwana lemba le quoi qui vidéo azu yango yepe babengani Jimmy pe kuna comme déclarer droit d'auteur ya kombo na ye yem tapé sa famille soki famille ni wana yem tapé ça oh siko yepa biba ba arrêter comme on a so babengani c'est fois que na kombo ne ba luka kombo mususu ko ba ocha tu vois pas théâtre ekene ça dit théâtre qui na ba futilité théâtre comme ça ko jouer pas si le ko jouer côté mususu. Pourquoi si la zone dit Makoko ne goza battu surtout ya baton surtout ba tourner ba scène sous bazoya. Il faut jouer na acteur. Il y a un problème té. Mais pourquoi ba ko supporter té? Bota pas théâtre ekende. Beaucoup comprendre Jida Toboyi infiltré. Jida Toboyi ba traître bo mona bango ke oui oza traître. Pourquoi? Artiste tous en contrat ya mutu mon côté. Je dois tourner partout au artiste ba solliciter là. Pour ça je dis de Londres bengingat. Est-ce que oui, je dois figurer dans film naï. Na auto tourner pas Ada Ilunga. Pour ça bobo manoka est-ce que oui aux analystes, c'est-à-dire mouton surtout un monde que oui azana posé Azuma. J'ai pas un contrat. C'est pas un problème. C'est pas que oui je suis à Bakok même ça peut que si mouton mon côté. Abi artiste ça mieux placé de là il y a que jouer partout. Pourquoi? Tout ça ba leki naï mais tout ça bana misala naï. Exactement. Est-ce que vous comprenez? Si ko ba tout sous ba ozo ba tout quoi bana misala. Batata moi mikolo ba maman batata moi mabumu ozubo kangi bango ko bana misala mais lorsque bat musu bazana besoin ba exploiter arna bango. Tel pas théâtre que ah c'est ça le comble. Et ba bilo mo ezoleka na kati ya groupe Simba P depuis makambo eba. Ouais ça fait mal ndeto yoki groupe Simba est divisé par deux et comme groupe Simba comme divisé par deux et comme divisé par trois mais clairement ba sanction aux deux personnes. Ils a écrit ya Mams écrit ya Mams yangam nango écrit ya nani ya ici péchant un peu nango na écrit ya ndeko moi ça na msusu pembe na bango. Belle vue. Parce que ba mi ba ba sangani pour la. On se ba sangani sikoyo pour attaquer sikoyo kotoyo. Au moins ce que passe écoute. Maintenant moi je dis Eza Kucha vie le président Ilombe Soukari en danger. C'est un papa oyo andimi comme Sabino libélé. Mais pourquoi ba futaye ma eloko o ba sala oyo. Ba on monde ba belo ni ba sala. Et Soukati wa. Ba bomba ngonde kaka so ebimi biso zu matière. Ba sani. Ba bomba yango bien. So ebimi to zu matière. Ba bomba bien ça veut dire. Ba bomba makambo na ba sala bien. Ndimde ba panzani bongo. Ba bomba. Mais d'ailleurs éco ba bima. C'était matière déjà aux introductions. Est-ce que développement de conclusion. On ne pas trouver parce que boss que là. Bo bomba bien. So bo sala ngo bongo diso to za biso. Caméra cachée zalé aux abino beaucoup regretter. Zouma Ntumba na sepeli ko za na émission. Merci beaucoup. Le basuka za nini pona lelo. Le basuka na iska bande ko surtout. Semaine prochaine to zongela bango. Papa Zouma c'est toujours un artiste comédien, c'est un artiste oyo ayebi figure Papa Zouma yebana. Donc biso to sala école que oui. Ce niveau papa mo brutal Lucas Zouma. Ce niveau garçon mo criminel Lucas Zouma. Ce niveau soda Lucas Zouma. Ça dit ngana teka déjà elongi. Peut vendre même place ngana utaka. Na place ngana oui na ba note de comment son note tourner na o blokanga. Vous comprenez que oui. Na tourner to comprendre. De comment se passe au bloquage. Uta quand on se doit travailler na uta pas comprendre déjà parce que attends il se bandi bina musu ba yibite si connait monsieur na dédié en ming na mams au début na c'est pas mais est-ce que uta wapi on ba bloquer bloquer pour nani ndeko to ando travailler na et on va bien na ba film na on bloquer quand on appelle ça conseil na si on appelle ça conseil pas na émission ya ni nga conseil ya ni nga ba flatter ndeko bloquer na appel na WhatsApp et de kasute donc si c'est comme émission bozongi okuta onte Bosolo la toluka était bosolo. Ya. Zouma. En tout cas, vous pouvez avoir toujours confiance. Papa Zouma, moi je vous aime beaucoup. Hein. Vraiment, je vous aime beaucoup. Papa Zouma, Zakara, toujours Papa Zouma. Nazan Noko ya Babakoka. Appelez-moi, moi Nantuka Batomama Olive Lembe Kabila. Délégué à Fondation Owel Kaya Batomama Olive Lembe Kabila. Merci beaucoup, Maman Olive Lembe Kabila. Nazan toujours Wana Bomo, différents films de Zobima. Bientôt aussi film Ada Ilunga Zobima. Film Ada Ilunga Zobima. Cocktail amer na joué na kati. Ada Ilunga vraiment à Salim Sana Gitoro Makasi. Donc merci beaucoup surtout abonnez-vous massivement na kati la chaîne Nabiso Eyokani Télévision. Donc bon on appelle ba théâtre ba gag biloko malamu yokota vraiment na kati awa. Ezo ya kamingité donc abonnez-vous aussi sur Zouma Tumba TV. C'est ma chaîne. On a parlé na ngamoko.
Donc merci d'avoir pensé à moi. Merci na ba ono surtout ba Ningabiso. Si vous n'êtes pas encore abonné, l'autre 5 abonnés, ça facile. Abonnez-vous. Partagez et ça va mal. Merci aussi à notre réalisateur, le jeune. Moi, on va le bon bien. Merci beaucoup, Zoumantoumba. Je crois que Ezalaya Soukate, vraiment, on est ensemble. Marché à Moment, échanger Ezalaya Bongo. On se revoit très prochainement sur cette même chaîne avec un autre invité sur un autre numéro. Nassim Ezalaki Bongo Edgar, peut-être les gens, les gens vont peut-être besoin d'un numéro de téléphone. Non, mon numéro de contact c'est plus de 143 89 66 160 47. Plus de 143 89 66 160 47. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on se revoit très prochainement. Au revoir.